Mbote na biso banso lelo to na émission na biso to ko lobela makambo etali sport etali avenir ya ba beti ndembo ya ba sani ba sport ebele lelo mpona kolobela yango to koyamba bato basali mwa structure moko babengi yango France Sport Try Out ezali entreprise na bango ezosunga ba jeune ko kende kosala carrière na bango libanda na mboka mingi mpenza na mboka bapaya ntango toza migration to tope immigration eza problème monene bato bazokende bamboka mpe bamboka mosusu bazokanga baporte na bango mais bato bazozwa badanger ebele mpona kokende soit na Europe soit na États-Unis na banzela babwatu na banzela ya ndenge na ndenge mais lelo mpona koloba likambo yango tobengi bato bazofacilité bazwi initiative ya kofacilité bajeune sportif étudiant baza na mposa kokende kuna baza na facilité mpona yango toyambi bakeli to mpe bafondateur ya France Sport Try Out toza na ya liboso mpenza toza na Wesley Mukeringi oyo aza fondateur na yango topese mbote azali na biso na émission bonjour mbote ndeko Wesley. Voilà, toza pe na ndeko na biso Gaëtan Kondo ye pe aza cofondateur mosusu ya France Sport Try Out mbote ndeko mbote. Et puis toza na ndeko mosusu Manda ye pe aza conseiller na France Sport Try Out mbote ndeko na biso mbote na pepe na bato nyonso bazolanda biso. Voilà, France Try Out eza nini toza na ndeko na biso Manda ko ede biso kosolola mingi mi tobanda d'abord na Wesley soki akokomeka koyesa biso France Try Out eza nini ndeko na biso Wesley okomeka bon toza eza mwa matata tokende na ndeko na biso Gaëtan peut-être azoyoka te ndeko na biso Gaëtan yebisa biso na bokuse France Try Out eza nini France Sport Try Out eza entreprise na biso tolingi kopesa opportunité mpona bana na biso na Congo siko tozwi partenaire na États-Unis tozwi partenaire na club na France club na France na université aussi voilà eza ndeko Manda yebisa biso po tokende mwa mbangu eza penza eza nini eza initiative bobanda yango quand nini bosala na France Try Out lokola ndeko na biso Gaëtan amekaki expliquer biso eza structure moko mpona kofacilité baopportunité na domaine ntan ya sport ya art na académique mpona bana nyonso oyo balingi bameka en tout cas po elobi te soki oke mbala moko ekosalama mais en tout cas mpo bameka koévolue kokoma mpe bato bakoma mpe baprofessionnel bon kani alobi na sport oyo batangaka bien bazwa babourse d'études na bagrande université ezala na États-Unis to na Europe et voilà quoi et puis po eza pe mpona bon pas kostoper mais kofreiner banzela oyo bato baponaka le plus souvent ezalaka banzela mabe banzela mabe mpona okende na poto tosala mpona kokende na poto oui voilà na poto na bwatu oui voilà ebele bazala banzela mabe tomonaka yango na baémission ya TV mingi balekaka banzela balibi etc bon eza mpe mpona kopesa bango mpe opportunité ya koleka na nzela ya bien chemin moko légal po mpe bameka mpe osala vie ya bien. Voilà, Gaëtan koyebisa biso mais Manda kocompléter kondo bozo exister depuis 3 ans
si je ne me trompe pas. Nini Boussali dans 3 ans. Moi, Coco Sueza, Gaëtan, oui. Bandela non Loba, pour tout ça. Aux mute. Loba. Voilà. Loba. Ok. Tozi contre na différents clubs. Tozi contre na Paris FC, na Ajaccio, na Amsterdam, tozi contre na université. Pour na étudiant. Hein. Et toqué Banda ko compléter ce qui a zo moni ya ndeko biso Gaëtan omeli mingi les États-Unis batanga wa baza en fait baza bana Congo hein to ezala Congo ezala Wesley baza bana ya RDC Congo basali initiative mais batanga Gaëtan na Wesley batanga na université na aux États-Unis na kanisi pe ko zala les cas pour ndeko biso manda expliquer un peu. Bon, en 3 ans, grâce à structure, il y a Sali, contrat ici et Salami, majoritairement dans le domaine de football, mais bon, quand on est là, ils ont un domaine de football, ils ont un domaine de sport. Donc, ils ont le basket, ils ont le handball, volleyball, peu importe. Bon, contrat Salami déjà. Tout à l'heure, tu as là qui exemple à joueur moko to la qui ça qui vidéo Reda. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a âge à 22 ans, le Loazan a 23 ans. Suivi à parcours paysan na quatre structure, c'est-à-dire que ba joueur au ba ko signer na kati ba ko landa bango pe. Tant na scolarité na bango que na domaine sportif. Pour exacter que OK au beti kaka football te. Ceux qui ba recruter ceux qui au signé na au sali partenariat na club pena école. Donc total moi image wana tozongela total moi image ya Reda tango pour mungongo nezo leka moi malamu te ceux qui lui malamu te na okoti sayo na otuna yo ou expliquer biso en fait makambo azoloba to me kanon ko C'est Reda, j'ai 23 ans. Je viens de revenir des États-Unis où j'étais à l'université à Milledgeville, en Géorgie. En touchant cette bourse, j'ai complètement de paysages parce que j'habite en région parisienne où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Manda ndeko na biso wana azoloba na français ce ko ebi histoire na ye okoki ko loba na biso ko expliquer awa tango ya zoloba eza nini aza auti wapi aza nani on avait des vacances souvent, on avait beaucoup de temps libre. On a vidéo franchement au début c'était dur avec le décalage horaire. Biso aza ko vanda na petit à Paris. petit quand on s'intègre dans le groupe na âge à 22 ans avec le coach, on a des bonnes relations avec l'équipe. Et on s'intègre facilement et ouais, ça va. On a bourse d'études sportives. Ok. Donc, t'es parti à quel âge? J'avais 22 ans quand je suis parti. Non, pas vraiment parce que dans mon équipe, on avait beaucoup de mon âge et il y avait aussi des 2000, des 99. Il y a tous les âges en fait. Na otuna Gaëtan na otuna pe Manda bozwaka ba candidat na bino ndenge nini? Ok. Oui. Organiser conférence. Organiser conférence tozwi ville Mesoso et tozwi bana nyonso na ville et te présenter opportunité wana et
Soki Banawana Aza intéressé. Toko suivre, toko landa Bana pour la procédure. Pour la procédure na anglais, pour la procédure na bourse wana. Siko tozui partenariat pour la université. Université wana a yebibiso ok bana wana a kozwa $4,000 na bourse. Ok. Et c'est que toko landa collaboration na la ville de Paris par exemple. Et ville na Paris ako Zelato sungayo ndeko biso manda asoka ayebi mwa ide wana ko kende mwa mbangwe. Ndeko manda abi. Bon, processus de recrutement, il est endémique. Et à travers plusieurs partenaires, et cause à l'académie de football, et cause à l'association, peu importe. À travers ma partenaire, on a siko, moi na ou intéressé ou alors ou structure na place à ça déjà et repérer, puis bah Monique voilà, a un potentiel pour évoluer en États-Unis en Europe. Bakosa la moi CV ils ont des CV sportifs, ils ont la vidéo à performance il y a ba joueur. Ils ont domaine dans le football, le basketball quoi. Ils ont des CV sportifs, ils ont la vidéo ba sangisa ba performance naie. Isko vidéo wana bako transmettre en na structure na bango. Une fois que comme une structure na bango eko travail ce qui vidéo et salami penza de façon professionnelle te bango bako travailler vidéo en peut comme penza professionnel après ba proposer en na ba partenaire na bango na différents partenaires na bango et cause à la ba club et cause à la ba université et ils ont le coup l'appel d'offres quoi. Bongo bosala yango eza na ba critères obisaka ba pays moko boye eza ba pays Afrique nini francophone subsaharienne to nini. Bon pour na ba critères eza penza plus pour na ba pays en mboka où ils ont voie de développement place bana baza na penza na opportunité te pour évoluer. Il y a kokende pour ba encadrer bango penza de façon professionnelle cause bambo kandeti bon Congo par exemple déjà pour commencer et cause à la Rwanda et cause à la pays à West Afrique, Afrique centrale, Afrique du Sud puis pays annexes en Afrique à la Seychelles, Madagascar, tout ça. Bossi Bossali nini na 3 ans concrètement qu'est-ce que vous avez déjà fait Bossali na bamboka nini naibi ke bozaki na ba koyokana na ba fédération mususu lokola ba RDC na ba mususu manda ko compléter après ce kolobi tozui différentes bourses sportives pour la différentes personnes. Aussi, 4 bourses sportives pour la football. Aussi, 2 contrats avec agence professionnelle connue. Aussi, contrat na agence na Lukaku. To signé qui 2 joueurs na agence na Lukaku, Pierre Nkiou et Foudel Ben Chetouf. Siko oui hein. Ouais, nazo tozo kayo, ouais, tozo landao. Tozui tous les âges en fait. Tous les âges en fait. Ça va beaucoup aider à grandir. Différentes. Tosigna qui aussi
un joueur professionnel. Tosigna qui est joueur professionnel dans la division 5 en Allemagne. Et voilà, et ça, c'est tout. Hein. Voilà. Et comment vous faites, par exemple, pour Netibolingi collaborer na Congo, par exemple, vous avez la fédération, pour ça, là, exactement. Pour la fédération. Oui. Fédération, ok. Fédération, envoyer des vidéos na joueurs. Par exemple, FECOFA, Fédération congolaise na football, envoyer vidéo na biso et toko on s'intègre facilement toko modifier vidéo wana et toko upload toko modifier vidéo wana et na internet toko sa opportunité na coach sportif et na club de regarder en fait, de regarder vidéo na site Nabiso, serge-sur-team.com. Voilà, cette année, tout le monde a monté en français, dans le site, tout ça qui est mission en français. Le président, il y a Congo, il y a comme président RDC, il y a comme président, il y a Union africaine, mais à Sali, na FIFA, à Zosala, tournoi interscolaire. Est-ce que Bino Bokanti vous a l'opportunité pour Nabino il y a ko détecter ba talent et ko ça la promotion à Bango? Oui, hein, des opportunités très intéressantes parce que avant to lingi ko meka tournoi pour la détection. Siko soki détection wana ezalaki, soki tournoi wana ezalaki, toko facilement facilité à cause de joueur. Eza facilité na biso, eza facilité pour na biso pour la détection wana. Et comment vous faites? Vous allez pas parents, vous ABC, parents faites vous intéressé dans mon nabino ou comment vous faites un peu? OK. Non, maintenant oui, toko na joueur. Premièrement na joueur et pour l'histoire de compagnie, histoire na compagnie voilà. Et toko pesa possibilité opportunité wana na joueur toko expliquer wana OK olingi soki olingi ko évoluer na Europe olingi ko violer na États-Unis soki olingi opportunité wana biso toza opportunité peut-être vous expliquer sur moi manda kendino mwambangu pona. Ouais, bon. Pour la modalité, en tout cas, en ce qui concerne joueurs au Baponi, le coup là, tout ça que le Baba, ils ont partenariat, la structure est belle. Le coup là, exemple, appelle ça qui n'a fait Kofa par exemple. Ce qui fait Kofa a même joueur. Normalement, bah démarche on essaie salami et pas parent naï. À partir du moment où il va proposer ce joueur, c'est que bango côté na bango sali déjà nyoso démarche administrative nyoso tout autorisation tombe na niveau ya ba parents que na niveau Pemboka mais structure peut quoi accompagner ba démarche wana na obtention ya visa etc. Mais en ce qui concerne en tout cas autorisation na niveau ya ba parents tout ça structure où ko proposer joueur na bango ko sala déjà ba démarche on a au préalable. Est-ce que le problème de la migration est comment matata lelo bato bakanga maranango bato bazara problème belé est-ce que bino bangité ke ba funda bino na trafic humain na kuluka projet ba joueur comme mabango est-ce que vous travaillez dans la structure mususu neti international Gaëtan? Oui, siko biso toza 100% digital. So eza plateforme na biso eza 100% transparente. Siko
Tolingi voyage, tu collaborer quand na voyage, tu collaborer quand na agent na voyage, agent na immigration ou biloko wanate. Toza na collaboration, non, toza na collaboration TP, mais toza na discussion avec ONU, avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Siko toko sola pona immigration parce que ide wana ezalaki que tolingi ko pesa immigration ko pesa ide wana na voyager de façon illégale te tolingi ko pesa na bana wana ok soki olingi ko voyager pona na Europe pona rêve na yo toko pesa biso toko pesa yo opportunité wana mais sans pour autant que ça illégal. Voilà, Bazobangate, parce que tout le monde, il y a des organisations au Fundama, le trafic illégal, tout ça, même dans le Congo, ceux qui vont même adoption, comment il y a comment très difficile, parce que Zaki n'a pas Kaya, Ndengwana, Koyi Babana, n'a pas Mboka Msoupeza, n'a pas Niger, n'a pas Guinée, na Tchad, tout le monde, il y a une arche de Noé, il y a Onjemoko Kendaki, Zouabana, Mabango, bon, finalement, Fundama. Est-ce que bino bozo bangate ke bo fundama na makamoni ngwana? Non, parce que toute ça collaboration makasi. Aussi une collaboration ya makasi to vérifier société, to vérifier école wana, to vérifier relation na coach to biso suivi na biso eza makasi. Siko nazolo ba question peut-être au répondre auquel moi musika mbangu question ezali est-ce que bozo bangate ke anaval ba funda bino ke boyi ko yiba bana bo bango ba kende musu ba kotsa bango ba memi bana po ba kotsa bango ba circuit to yebi ya ba prostitution ba drogue na makamususu to pe ba rébellion tout ça bozo bangate ba funda bino bongo manda ko pesa réponse. Bon, non, toko bang eloko wana te, toko bang accusation wana te pour transparence parce que na exemple il y a les gars qui na Tchad na arche de Noé na kanti bolanda ki yango bakanga ki ONG moko ekindeki kuna na ONG international ba yekozwa bana ebele ba me bango na avion tout ça mais oui, non, le clan Zolo, bon, toko bang accusation wana te pour transparence n'a suivi eza makasi. Le clan de Kunanga Zarakuloba enquête paye ça la maka auprès à ba partenaire ou ba proposer à ba joueur. Et puis structure eza disposa ko collaborer, il y a collaborer na ba instance non surtout, il y a ba contrôle, na ba suivi il y a ba migration ton par exemple, exemple appelé ça qui il y a bah, Nations Unies. Donc, pourquoi pas l'accusation en Athènes. Et puis, aspect en dehors, il y a surtout explication de PC, aspect humanitaire paysan à Sima. Par exemple, il y a un qui a freiné na base banzela mabe. Pour ils ont justement dans banzela on a qui ba dévia kana chemin. Justement, question yangwana tozo poser bato ebele bana ebele ba longwa Afrique pour ba poursuivre carrière na bango sportive mais ba comment na poto abunga na ya comment muta oteka bangi ou bien muta même ya comment na kama prostitution ba comme ebele comment vous faites au lobby sur le plan humanitaire, comment vous faites concrètement pour éviter wana ekozala à travers suivi mon code strict et rude. Le clan n'a que le bas. Ce qui va pesi moi nango opportunité à kokende ko sala sport nae ou même à exercer talent nae pas évoluer na talent nae dans le milieu enfin comme professionnel suivi paysan à Sima. Ce qui par exemple va pesi bourse d'études professionnelles bourse d'études sportives. Eza te que bâti on a terrain outil babit outil babut ba wanande ba bombio ba sepelipet non
il faut plus autant bien. Bah point il faut ezala. Donc na si ma suivi scolaire pesa. Donc en dehors même pour le clan et l'obité que ce qui est OK aux yeux par exemple bourse d'études sportives que automatiquement et sûrement comme un professionnel. Non, c'est pas sûr. Donc derrière ça, il y a un suivi scolaire et zappé. Donc attaque tout moi na quitter na sport à cause de na papier à cause de na diplôme pour se défendre na vie. Donc suivi pesa na kati ya l'union tout. Pona ba utiko kota siko émission tozolanda émission na biso Ozindo na la voix de l'Amérique na VOA na Edi Sango lelo tozolobela makambo etali ya ba mobembo ya bato balingi okende osala carrière na bango sportive na libanda na mboka akotanga toyambi bongo bato ya France Sport Try Out eza société basali pona ko aider bana kokende lelo toyambi ba fondateur na bango toza na Wesley Kaningiriki toza pe na Gaëtan Kondo toza pe na Manda Kondo bazolobela biso yango Manda yebisa biso plutôt Gaëtan yebisa biso na moni ke boza ba jeune et puis on dirait botanga na États-Unis okolobela biso nano pona bino ba fondateur boza mibale moi mokuse yebisa biso na mokuse boza banani boza ba jeune bokomi wana ndenge tozalaki jeune tolingi ko pesa opportunité pour na bana na biso bana na boka na biso siko toke na tozi opportunité na ko étudier na université américaine so siko Wesley a étudié na Utah State University et Oregon State University nake na Harvard University et aussi possibilité wana toko étudier wana pour la bourse d'études siko tolingi ko pesa opportunité wana avec la bourse d'études là na pona bana na biso pona boka na biso so it's that ezalaki des raisons de commencer structure wana. Voilà, yangonde to lobeli boza ba jeune mais pourquoi bokomaki bino mbale ba professionnalité donc bolanda ki bosali à la fois ba études osali études ni il faut biso un peu plus pratiquement clairement et puis après obi ozalaki na kosala au sport pourquoi okomi professionnalité yumoko. OK, c'est que ngamoko naki na université wana pona sporter. Wesley, cofondateur des Sosu, à quelle université avec bourse sportive, pour la bourse sportive. Il y a une université avec bourse académique. Pani Wesley a commis professionnalité, a commis manager, ça la promotion à jeune. Wesley Yebisinga et à Yebi niveau naie et zalaki makasité. Pour la évolution na professionnalisme te siko ayemisiga OK siko na kokende na yebi que naza Mbappé te na yebi que niveau nanga eza makasité na lingi ko lancer startup nangai na lingi ko meka lisusu iloko pona boka na biso siko ezalaki French Sport Tryout ezalaki idée wana parce que niveau na ye ezalaki eza makasité pona football siko ezalaki réorientation quoi. Voilà, tu comprends de qu'on a vu ça à les États-Unis, bon, l'ingala, tout ça, on a vu ça nyonso, and de qu'on a vu ça manda à Zako aider pour n'ango, bon lui m'a quand suivi, tout ça en États-Unis, pas plus tard qu'il y a quelques mois et puis Tolanda en mingi, so landia au monde a ba bu ezalaka mingi, c'est-à-dire mbeba ebele, surtout pour na bana, moi na yaki match baza bilenge surtout ba jeune, au ba uta kana ba secondaire wana au monde
surtout awa coach entraîneur ezala mobali ezala mwasi bango bakiparate azwi yango bino siko bozosala nde nini ntango na bi bazwi c'est-à-dire ndenge tobaka na lingala azwi ye na makasi to alali na ye bino bosala ndenge nini mpona koevite ke bino bana bozozwa baza bilenge aye mpona asala carrière na ye mais akomi wana ezala mwasi ezala mobali akota na makambo wana te akoya bana te babi na ye soko l'équipe ete obeta bale te siko procédure na biso eza makasi sélection na biso eza makasi tokozwa bana sérieux seulement soki bana wana azalaki sérieux te soki bana wana aza discipliné te soki bana wana aza motivé te tokopesa opportunité na bana lisusu na tolobake eza na baka ebele natangi nakokopesa yango awa baentraîneur bakangi bacoach eza na niveau secondaire eza na niveau ya toyebi baka ebele bafunda bacoach ke basala baabus sexuel na bana mibali na bana basi mpona yango bino bobatela bacandidat bazoya bobi bosélectionna bao baza sérieux bao baza assudi baoyo baza engagé même na maclasse mais sikoyo aye awa ye mwana aye na bonne volonté makomi awa entraîneur alobi nga nalingi ka yo bosala nde bopekisa nde nini est ce que bozala naye na club wana bopeki boloba ne so balobi bofunda bozala bagarde fou bosala manda expliqué non bon lokola tozali koloba suivi ezalaka na nsima enquête mpe esalamaka au préalable donc bapartenaire oyo tosalaka na bango tozwaka bango boye te enquête esalamaka au préalable et puis na nsima suivi mpe esalamaka tant na structure que na joueur ou na artiste ou élève peu importe bongo siko boza toloba makambo etali sport ezaka lié na jeunesse bon biso nyonso jeune nga mpe naza ata nakomi masuki mwa pembe mais naza quand même na limite ya jeunesse naza na jeune naza na âge peut-être bamoto bakopesa nga te mais biso nyonso nga mpe nakoya na nga nakoma na bandu beta to nini comment vous avez la limite à âge te bobandaka wapi na 13 ans na 18 ans na 20 ans 40 ans mpona ebandeli âge ezalaka mpenza te mais de préférence même moi na 9 ans oya aza na 9 ans ebobeta bale bien atangaka bien soki opportunité monani mpona ye oui bien sûr et quand nde nalobaki au préalable mpe badémarche administrative fo esalama kota baparent na ye bongo ti na âge nini 40 ans 50 ans de préférence tosukaka na 23 entre 22 et 24 ans ekozala nango moto aza moyen na sport akoki kozala mpe aza ayebi mpenza sport bien tabi bon comme souvent na États-Unis mingi bolobi makambo ya poto bato batangaka bazwaka babourse facilement so aza kosala sport mpe abi bon toyebi bahistoire ya tobele azalaki na ye mpe sportif ya makasi te mais akoti na université mpe akomi sportif ya makasi bon moto aza ne na Kinshasa aza na Congo Brazzaville aza na Kigali aza na Zambie na Lusaka aza na Bangui babi bon naza moyen ou bien babetaka bete mene na kota est ce que eza na facilité bopesa ye mpe aya a voyager tout dépend ya opportunité komonana mpona mwana yango bolobi mpona sport bongo mpona bamosobi makambo ya théâtre baartiste bamusicien bacongo eza to bacongo mais Afrique centrale eza batalent ebele ndenge esalamaka nani alingi aloba Gaëtan alingi aloba to commencer artiste et biloko wana te siko tozwi partenariat na confiance na sport na industrie na sport siko tolingi kopesa opportunité na artiste na théâtre
biloko wana. Mais siko toza na fond wana te pona développement wana tolingi mbongo parce que toza fond wana te pona étudiant wana siko tozo concentrer énergie na biso na sportif siko soki oza na Zimbabwe ou Centrafrique ou biloko wana soki ozwi appareil photo na yo recorder kaka vidéo na match biloko wana osendi vidéo wana na French Sport Fire toko pesa opportunité na joueur wana wana French Sport Fire.com. So toko éditer vidéo wana toko pesa partenaire na biso vidéo wana et partenaire wana ako décider soki ok tolingi joueur wana soki tolingi joueur wana te. Yango de procédure et ça la maka il faut donc mutoaz ayamba azwa vidéo bon ceux qui mutazana talent mazana sika akoki kozwa vidéo te internet te bosala ndeni siko wana toza solution te mpona biso wana mpona bana wana mais na futur proche tolingi ko expandre opération na biso tolingi ko envoyer employé na biso na ville na village mpona détection parce que ce qui aux internet est ça difficile parce que contact les athées na joueur na biso c'est que tout est digital na French Sport Fire na structure na biso donc toza solution te siko toza te solution te pour bana wana mais na futur proche toko régler solution wana. Voilà mais bino siko bozo gagner nini bokamati mwana na Nouakchott bokamati mwana na mboka songolo to pakala Goma Bukavu mimi na Poto bino siko bo gagner nini to gagner biloko te eza non-profit organization so siko tokozwa argenté eza mouvement eza action sociale siko tolingi ko pesa opportunité pona bana na kin pona bana na Goma pona bana na Centrafrique Zimbabwe donc voilà, ESA 100% social. Donc voilà, toko gagner bilo côté. Toko gagner bilo côté. So, si to lingi fond na to lingi ko zwa fond pour na compléter bourse na bana si soki ozi bourse na 100%. Ce qui aujourd'hui, par exemple, $4,000 na bourse et école na yo esa $8,000. Fond na biso ako compléter $4,000 wana. Donc, bozana batu ba pesa kabino misolo na sima. Siko toza fonte structure wana on a commencé structure wana pour affronter on a commencé a 4,000 bobi cela pas pour ta classe c'est 8,000 comment vous complétez les 4,000 d'où viennent pour le moment c'est à la charge du joueur si que joueur wana soki ayebi ko pesa 4,000 te c'est compliqué c'est pourquoi maintenant Tomekis to couper sa opportunité pour na bana avec une solution pour ça. C'est-à-dire que on va dire à la personne
on va dire à la personne que si soki ozwaki bourse na 100% te, tu devras compléter. Soki oyebi qu'on compléter bourse wana te, ça va être compliqué pour toi. Mais regarde, Ndeko, Gaëtan, tout ça en États-Unis, autant que c'est difficile. Oui, autant que c'est difficile. Autant que ça la sport est difficile. Bon, ceux qui m'ont dit à Zui en côté et au sein de travailler, comment bien beaucoup aider Moutou pour Bobby Bozo ça la promotion, attendre malam soit bien, habita sport bien, et puis à salam salam malam, ils ont facilité. Tozi partenariat na comité. Par exemple, Tozi partenariat na comité na olympique na France. Comité a copé sa travail pour na Batu et Batu avoir possibilité wana ko gagner bongo et ezalaki de sem pour na campus na l'université tozui partenariat na avec l'université et l'université a copé sa yo travail a copé sa yo biloko pour na bongo. Voilà, Mankoe Bisabiso, ceux qui m'ont alingi, jeune bazo landebeli sûrement à contacter Bino, à Osalanding, il y a un talent, tout bas parents naï, comment est-ce qu'on va contacter Bino, Gaëtan? C'est que il faut qu'il a les cas, n'a académie pour lui au travail, n'a académie, n'a école de sport, de football, tout ça là. Il faut qu'à les cananzela wana to faut les cas nanzela mususako zo paye Bino directement en contact. Si ayebi ko zamiso directement. Ce qui est dit que travailler nabiso, tu peux aller na site nabiso et envoyer coordonnées nabiso, organiser yo coordonnées na yo na vidéo na yo. Ce qui vidéo est intéressant, ce qui profil na yo est intéressant. Tokozwa profil na yo, tokozwa joueur wana et tokopé sa opportunité na joueur wana. Voilà, donc est-ce que vous avez complété wana? Non, ça va. D'accord, donc ezala qui est mission na biso na kanisi toko ba toko zongela ngo to koluka ko zana bat mususu ya terrain abobi bo travail kana vijana na plutôt na ujana na école na Congo démocratique na fédération to luka to kindi na terrain puis to rendre to zongela sur émission to sala ngo malamu donc ezala qui émission na biso ya lelo na bozindo mais to lobeli immigration to yambi lelo structure France Sport try-outs et Dakabana, Kosala, sportif, peut-être à la longue, na Sima Mikolo, artiste, au Balingi, ko perfectionner, au peut continuer carrière na Bango, na Libanda, pour na yango, tu mbaki Kelly, tu mbaki Gaëtan Ekondo, as fondateur ya France Sports Try-out, tu mbaki pay Ekondo. Manda za conseiller Peto Yambaki na Wesley Mukerikindi ye pas za cofondateur baza bana ya Congo babotama na Congo bazwa ki bakuba ye kutanga na États-Unis bon Wesley azalaki sportif azwaki bourse sportive mais Gaëtan azwaki bourse ya malamu mais bazui basali startup oyo ya koyede bana ya okende na États-Unis to ozongela bango to okende na bozindo po toyeba susu malamu ezalaki émission na biso tokutani mikolo koya mpona émission na bozindo mpona yango mpe mpona makambo mosusu na profondeur ezalaki bongo wa bino